Voilà, bonjour fidèles internautes, bonjour à nos très aimables abonnés à Chérie Onus Télévision, c'est bien de votre Terence Masouekam pour un nouveau numéro des chroniques. Aujourd'hui, je suis avec ma consoeur Barbine avec elle on va parler de l'actualité. Ma communauté les canaux, les réseaux sociaux, les cavenants, la communauté, n'a pas et tout basculer donc pour actualité, Beneza et Belé au Golobila un peu développer sur Yango. Donc voilà. Avant tout, on a pris sa parole à inviter. J'aimerais bien remercier Bao Bazo pour soutenir Bisso. Merci à BHK Business, Djibril Bia qui est mon grand frère pour notre soutien Nayo, pour notre port aux apporter les Bisso. Donc merci vraiment Nayo, merci Nabelinda. Salut sous la gouvernante de Paris, Galor Kimbe, Charlie Masoueka, mon appel sur Bambote Belé, Criselle, ma maman sociale ici, vous allez Bambote Nayo. Voilà, je m'en vais saluer déjà mon invité. Bonjour Barbine. Bonjour, bonjour Terrasse, mon confrère. Vraiment, merci beaucoup d'avoir abonné à l'émission sur Chérie News. Beaucoup de s'abonner, vous partager. C'est Zambali. Vous soutenez la vidéo, vous s'abonner, vous appuyer la cloche de notification. Merci à toi, maman Olga Moboko. Merci à Gianni Genero Kabunda. Merci beaucoup à maman Jackie Manyongo, ma grande sœur chérie. Je t'aime beaucoup, maman. Toi, tu es là. Merci beaucoup à toi. Kalombo Tosol, tout ça, autrement dit TKL. Merci à tous nos abonnés. Bandeko Bonarabiso, beaucoup celles qui confiance sur la Darabiso, beaucoup continuer. Automatiquement la vidéo, on s'abonne, on appuyer la cloche de notification. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Terrasse. Merci. Pour commencer, on va dire que tu n'as pas de santé. Oui, santé, ça va. Nous avons battu là, on est au Moni. Donc, merci beaucoup. Nous avons dit que ça se souffle de vie. Tout là, la ratula mrara. Nous sommes quand ça nous a rabité, nous avons rabité. Là, là, les arabiso, yoko là, la merola mura et comme à donc, merci beaucoup. Nous avons dit que ça se souffle de vie. Nous avons battu la mission, Nicolona, Nicolo. Donc, ça est mon boulot. Voilà, Boni Bassango, la Chérie News Télévision, évolution qui toque. Oui, chérie News. Ah, Chérie News. Donc, qui toque ma casse, aussi en cas Zambie, à Baxel, sur ma casse, tout ça, la moussala, le roi haut, tout ça, les lots. Donc, tout Baxel, les belé, aussi en cas, c'est intelligence, c'est pas Zambie. Pour la cola, vous connaissez tout le bar. Chaque fois, c'est tout Sambela, pour la Chérie News, tout Sambela, pour la maman Olga Moboko, Zamba Pambula, à Baxel, à Koleka, maman, et Barapusa, Banasa, et Banabasenga, Zamba Simba, Pena, Motema, Fongola, Banzela, Oye, ce qui a Zuibi, ce peut te recépela. Et Biso Pena Chérie News, le semble de la Ranzamba Tinda Baboni, Bae Belé, Batouala Ndarabiso, vraiment, et ça la biso bien, ma casse, nous pembe, na Chérie News, et bêta, Bachen, tout dans Chérie News, et Alifolo. Voilà, merci. L'actualité, on va commencer par l'artiste Fally Ipupa, où il va appuyer à Zana Carnaval, le pouvoir aussi produire le lobby déjà dans Congo Brazzaville, dans le stade de Massamba Débat. Ndenge ba conférence de presse l'équipe, ma communauté, l'équipe préparation, il y a concert en événement et les gars qui yo par rapport il y a vision en mona qui ont donné est-ce que Aroko Kakosala na Brazzaville ou à Salang na Kinshasa stade des martyrs tout à son chaque stade des martyrs ils a plus na capacité plus que stade Alphonse Massamba Débat. Ouais, maman Magui Tanga, s'il vous plaît, je suis en pleine émission, merci beaucoup. Vraiment Massamba Débat et ça moi stade Mora Mouké. Au moins Massamba Débat et à Mouké et à Mounénété parce que Fally Ipupa a osé autant de sa martyr. Donc Fally Ipupa a retourné martyr n'enga Sarabiso et pour ça là yango tout monde a battu belé inondation salama martyr na nous et on dit que martyr est tonda 10 heures. Bah oui, c'est là. 10 heures pendant martyr et tonda na ebisio et Kiti et Mati vraiment héritier Ibou la côté ni nga regarder parce que tout ça comme ça là tout ça soit et tant ba question boye ya ra liboso na biso photo de la rara donc Massamba Débat et à stade Mora Mukie donc il fallait salara awa na martyr na Congo Kinshasa na biso na Brazzaville au sala ngo foade. Donc tout le monde déjà bande ko belé bazo katisa déjà bande ko musu bazaki déjà wana tout le monde déjà ba petit Fally baza kuna ba tie déjà tout le monde ba polé mukendi baza déjà kuna tout le monde ki bango lobby déjà ba osala biso ba snap ba opesa biso ka posa to katisa mbangu parce que kuna déjà et indi tout le monde ki déjà ndenge bazo installer ba podium ndenge bazo tie la biso ba pelouse ndenge bazo bongisa la biso Massamba Débat koleka parce que Fally nde muto obeta kuna donc o Fally asalara awa ezali muki o osala kuna ekoleka parce que toyebike kuna ekozala pena sombele suka parce que awa tanga martyr la nzungu o Fally ole mela Fally me Fally amelango akombe Massamba Débat donc Massamba Débat au salango plus que donc obeta ngo da pour Fally et le moko te kolele na Massamba Débat
parce que Massamba Débat est à moutier kolega martyr pour eux asalaki awa osala ngo fois-deux. Donc toza vraiment mitema kokita po toyebi ke fallait kosepelisa bana Brazzaville aolakisa bango ke aza congolais ya nakoloba ndisi ndeni vraiment osepelisa bana Brazzaville bakozalaka dans le défi parce que fallait osala musa mpona osepelisa bango osepelisa bana Brazzaville toyebi ndenge fallait amemaka bamusike na ye mais après le concert, il y a un accord arena, il y a un stade martyr, il a été critiqué que non. Après le concert, on a une vidéo Penza ya malunga et bimakate. Est-ce que ndenge lo ba me rappelle trop on a fallu pour pas qu'on la peu côté on a été parce que tout le monde a concert belé mais ba concert et bimsa ba vidéo tout le monde a beta na Cameroun ba ba vidéo mais tout cela qui peut image ya stade martyr tout le monde a monté mais ce quoi ça na stade Alphonse Massamba Débat. Puis Brazzaville ndi bazalaka un peu entre yel comme bomba te mieux organisé que biso côté ba bloko biso vraiment ba négligence mo biso dara eleka bako eleka wana pe comme bomba pe makamna biso est-ce que tout to uzama ba image on benande ba to lingela ba image vraiment en exclusivité parce que ndenge bande comme sou ba loba y compris ba warrior et ba gaulois pardon de ba loba ke ba concert a fali et ko ta na streaming te total on a streaming te wana eza bango. Mais voilà. Cette fois-ci, ceux qui batala bien na streaming wana bango ba oloba ba okuta ba concert a fali eza. Ba concert a fali eza parce que fali to mona ki ba vidéo to mona bato amité mama be ba solo ka tango fali abetaki awa na concert na stade de martyr to mona ki bande comme so akota ki bazwara a place donc tango ya koti martyr ajuka a place no bato bazate. Voilà. Mais biso moko na suka makamwa na kota stade 10h. Na banda libanda na kota tina kati ti stade etonda ti palio matanga na za na kati ya martyr. Voilà, ngana kota 12h bien sûr. Ngana na kati ya martyr ti ba nyonso ba oya na ba posa mai na ngana banzala na ngana kangango kaka lisita na zala wana na mona a live ba betela nga lisolo te. Na maneta on obeta mamno on obeta histoire ya concert a fali o eza histoire ba betela nga na mato itenga moko na bivango en live. Donc tant que le banabiso que ba concert a fali ezala ba streaming te ezala boete to mona ka ba concert eleki so totali yango totali yango mikolo koleka to mona ngo susute wana selon ba tinde ba oloba mais to za sûr concert oya Massamba Débat boluka on a streaming wana bo mona et puis fali aka likolo donc on bimisela biso auto bimisela biso susu mal accompagné tous en ont mal accompagné après to kona ebisi yo ya pana di tout le monde biso ba clip ebimi na ngo mais fallait essayer biso to rôle fallait a toujours été critiqué na ba clip fallait bien ça ba clip bien mais clip pour bien mal accompagné moi je te dis que non je suis tombé amoureux pendant ça dit que non te clip de linga ya ngwana na ser na biso ko les linda en tout cas scénario qui toko linda ya Sila Bissal ou ça là pas Sila Bissal Abakouk na moni réaction ndenge yo moni par rapport à fali papa ndenge ba clip nekenda tout le monde ba clip na sala ba 1 million de vues dans la journée est-ce que clip peut ça na puissance wana au sala ba explore wana ba tout le monde ba nini ba a flyer sala fali poupa aza déjà moto a pisa biso de ba bloc donc pas fali ku toi ne loko to déplorer te parce que aza moto kota image aza kota banzembo aza mais tout le monde peut m'aider souffrir na nini na go décoller quoi par rapport à fali 1 mois et demi déjà puis bezara na 3 millions de vues pour na artiste mususu to yebi que c'est normal et ça explore mais pour na fali pour pas moni otaki mo pe azabi moi down te aza down te aza pena likolo fali a likolo aboyete aboyi donc fallait ara likolo parce que abis banzembo belé na mbala morceau totali tant to lo ba formule 7 to rotala plus de 10 hein sur na bosanité donc banzembo pene bela sopia na mbala moko donc faut pas tout bazo attend ba savourer yango ba sepela nango batala ngo malemi parce que nzembo na nzembo ane lengi nango je crois que mutu na mutu se retrouver na banzembo fallait bokili biso ya formule 7 so ito romona place o batu ba mitungi samaki mwandambu par rapport ya clip ya bloqué il y avait des gens ata biso moko to yebisa ki fali to benga ki fali to komela ki fali to signala ki que clip wana ya bloqué il y avait des gens ba sepela ina ngote y compris biso moko to sepela ina ngote parce que clip wana bimaki flou makasi ozomona clip wana bimaki bena flou makasi mais ba clip o tout etikali na yebi ke fali asala rablo malamu a osela ka biso jamais lo mabe po yende to zara na ye king ye marambu ye
donc yenda boye yenda ma musique yoto yango zo mona ba musicien belé lelo ba osala fort ba ko kana fali donc faut mutu mo razala na po baninga musubalanda suivez les guides neyeti et bah c'est basé belé pour ça msala ba kitoko notamment ba faire rigola bazawana ba héritier watanabe bazawana faire rigola qui aussi Azabi na concert très bientôt le 24 juin. Oui, concert le 24 juin et au Simba parce que fait rigolo la paix à l'artiste. Tu es donc comment l'habitude tout va non na Fali. D'accord, c'est ça. Fali déjà nous le lobby yo mo hôtel tout image na tout moni carnaval lobby déjà masamba débat y a pas na dire. Équipe analyse pe na pesi masana Aïdor beaucoup la valide comme na pesi wa moti depuis Brazzaville musala bena. Voilà et qui n'est bien sécurité assurée tout monde na conférence de presse. Il fallait tout ça trophée Moruboué na France il y a flemme où ils a qui récompenser carrière naïe mobimba tu dis que trophée on les a donné na artiste urbaine ou abeta musique rap t'es disque de platine trophée Moruboué avant disque de platine avant disque de platine a un trophée flemme après quelques jours a eu platine. Surtout en 2022, avant Stade des Martyrs, il fallait avoir un trophée, avoir une certification à disque d'or. Avant Massamba débat, il fallait avoir une certification à disque de platine. Et là, j'aime au BT faire ça la biso. Et en attendant ça, j'étais parce que bon, baby qu'il fallait mettre la musique à bien. Bango baby dès qu'il fallait mettre la musique à bien. Donc fallait me pousser ba artiste mususu ba ya. So qu'il fallait tenani soutenir bisanga. Mais vas-y belé. Te a pas fallu la Congo nani. So qu'il va bengi mutu oh, Jésus a zato boité, Jésus pour ça musa biet. Obi kuna na to kete. Fali ne na za. Te fali aza. Tango longo masamba deba oya okende balamo. You arena. Na ebishi. Ba le bureau a qui 17 000 personnes de 40 000. La douleur de ça, bon sibi. Hein? Ba na suka parce que fali poupa aza mutoyo. Azo tinda ba artiste ba mata ba ko malwa ye so itobi to batengela biso 3 personnes oyo lelo so ba biba ki ko représenter biso libanda mboka ba kozala banani na banani oui bon ba kozala banani na banani fali ba kozanta mais ça va valide et kozaka fali après to ke na faire rigola to ke na bande ko mususu mais batu batato batanga fali ba mona déjà innocent. Parce que innocent peut déjà déjà ba niveau malgré innocent a tout graffé awa ba DJ ba bi ba obeta sous musique ni na ba boîte té na ba bar tout ba bande ko ba beta la musique à innocent ba beta ngo souté parce que za mode d'ordre et sami parce que innocent graffé et doya na innocent graffé ma belle wa graffé azano bongo ba doya na biso na innocent na bena ba question pe na tunu pas voir ma innocent mais fallait pour pas toujours au cœur de l'actualité pas toujours au cœur des polémiques tout le monde a ba photo bimi na réseaux sociaux car tu as fallu pour pouvoir comment kombo na ya Keina Makosi moni pena gano abakisi moi dessin moko buwana est-ce que ça pena bon exemple ya ko pesa na communauté surtout ba jeune ba soka comme exemple ko bannir mwana na yo na niveau na vie na te to mona ki Koffi Olomide tangu mwana nani Didi Stone tangu Didi Stone asala ye mabe akotaki mamba papa na mama batu na internet batu tout ba lapidaki ye bakoma ko finga ye balobaki yo bakoma ko loba pona Diston to mona ki Koffi ayaki ko bima malgré ba vidéo ne Diston na sali pona papa na ye o ya supprimer écoute na Instagram na ye mais fali nani Koffi Olomide ye pona ko loba balimbisa mwana balimbisa mwana ya lingaka mwana ne malgré mwana supprimer ye na Instagram na ye ya ye ka ko loba malamu ya mwana abiba tika mwana mais siko pona ni to ba batika mwana patali mwana banda ko tela mama na eti abanda ko tela mama pa moneki ko Koffi kendaki na ngoma be o aza papa na ye ayebi ke ye akomi grande fille alors ça peut fierté mboka na biso lelo puis libanda mboka Didi Stone na likolo makasi libanda mboka mwana artiste mboka na biso neloko papa na ya salaki akoka ko ya pe ko répliquer na ba genre moko boye po esalaki ye pasi parce que lelo oyo mutu azoswea ya mama Lia c'est Didi Stone mutu asombeli mama Lia ndako mama Lia azovanda na poto c'est Didi Stone oyo aza mwana kokisi nanu pas même ata ba 22 ans pas même 22 ans asombeli mama ne ndako na poto oyo azovanda c'est Didi Stone oyo azosokipe na mama na ye c'est Didi Stone mais ntango Didi Stone ayaki mpona koloba mabe mpona papa na ye Koffi Olomide kaka ayaki ayeki kolobake batika mwana na ye azara awa parce que Koffi Olomide akoki kosala face contre ye moko te parce que Didi Stone aza leki ya Koffi Olomide alingaka makasi
donc soki olandi histoire ya Koffi Olomide akoexplike biso ke alinga mama Alia na matanga ya leki na ye jour baoki okunda leki no alingaka makasi Didi nde bayokolingana na mama Alia balingani na mama Alia balingani mama Alia ntango mama Alia aye kozwa zemi wana selo Koffi nango ozoexplike biso ntango mama Alia aye kozwa zemi ntango baboti mwana mwasi tellement alingaka ye na matanga ya petit frère na ye oyo alingaka mingi ayo kopesa kombo Didi likolo na ngai oyo bakisa stone ya na anglais na lingala ya libanga donc Koffi akoki kosala face contre Didi Stone te po Koffi aza Didi Stone donc Koffi na Didi baye loko moko preuve abota bana ebele abota bana misato tomonaka Saint James tomonaka Del Piro mais mwana atombola makasi ezaka Didi et puis oyo osala fierté na biso lelo libanda mboka manke makasi na eza Didi fierté ya Olomide nyonso voilà ya Olomide nyonso sikoyo tozongi wana nakende na mwa baexplication ebele tozongi na question posé yanga mpona Fally lelo oyo Keina tomonaki Fally akomi Keina akomi Marco 6 après akomi Keina mais Keina nde aza yaya ya Marco 6 mais lokwa akomaka Keina na sie abakisi Marco 6 likolo les boss bongo yende likolo sikoyo lelo oyo azwi photo azwi kombo ya Keina aefasi yango po Keina ake mabe Keina leka deja asala ba live aloba ye asalaka deja afutaka ndaku asalaka deja asombaka mutuka asombaka biloko nyonso ye moko wana Keina et ape mettre avocat kala mingi te aussi sa classe m'a amené tout mais asalaka deja omoni aleka deja beta bandika mwa mabe mpona papa na ye o ye moko place avandi bato ebele basayelango ba live et lelo oyo soki Fally Ipupa alongoli kombo ya Keina ya liboko na ye aluki kombo mosusu atia parce que kuna deja bota Malika deja remplaça mama na ye mama Monique Moniquel donc ntango deja remplacé Monique Moniquel Malika deja alongoli deja kombo ya aomona susu Keina te Keina akinaka ngamba mama na ye nde ezwa appuye ayebi ke Fally Ipupa na Fere Gola kureleka bien te koma yo okosala live okosala video na nzembo ya Fere Gola ayebi ke ye moko ayebi ke Fere Gola na Fally esimba te koma yo okosala video yo mwana ya Fally Ipupa tomonaki awa nani mwana ya nani awa mwana Fere Gola mwana Fere asalaka video na nzembo ya bloqué mwana bafinga mwana mais est-ce que akokaki kosala ngo te rancune tata na entre papa na musala na est-ce que talibana to etali ba maman est-ce que ça a sens etali nango bana te etali nango ba maman te mais ba maman na ba papa nde bazo pousser bana bakota ba rancune wana to mona rappel nani Weranson bana bazati et de sena glali to mona bon déjà que zongi bo ba na internet to mona bon ba miniature ba bana te ba basi te ba basi kitoko makasi batanga pe basalaka Daïda banani Daïda Soraya ba junior tout le monde a bango te batia bona ba miniature te pani ba se réserva rancune ya papa na mama etali bango te to mona caméra avant na restaurant na bana wana tout bana wana balongwe bakepa Koffi pa na jibe mpiana bavandi jiba zo kumisa bana na ye ba chèvre ba chef d'œuvre azo kumisa bango lipasa ya papa chef d'œuvre azo kumisa bana zo netola bana kolongwa wana bakepa caméra ba ovanda na restaurant ba olia ba mel ayebi ke wana papa na bango donc rancune ya caméra na jibe mpiana etali bana wana te ozomona est-ce que na nyonso na bibo na nyonso est-ce que Fally na ba rancune na nyonso ezati ke mwana ye mususu azo réclamer une manière ya ko réclamer azan eloko réclamer te ako réclamer nini tout monde tanga zaki mwana mukende nganda ko la papa sala musu yo ko comprendre mamto lo bate sport moni problème ezani Keina akota na buzoba mama na ye mama oyebi ke année passée soye na bosanité Niki Menga oyo azaka ex mwasi ya Fally Ipupa oyebi akanga internet pendant soki 7 mois soki 8 mois 2021 oyo bafingaka Fally chaque jour nzamba sala so alaki na nerf solide te Fally alingaka kufa
tobeta sous soit ça et a fallu te to kanga pena ba fingra fali chaque pona nini nani Niki akosa ki ana zemi akosa zemi fali ebiso soka ana zemi ayela biso mwana ti lelo mwana ya zemi bima mwana ya te mwana zemi bima zongi ba biso ke Niki aboti sko wapi mwana ti lelo bana ba mona na te. Et puis bango bakota yango bandima ke oui maman biso za zemi puis basala ba vidéo basala ba commentaire ale ba fo ise go bima nzoka ba pesa Sarah to la mbongo po ya ko kose la fali makam na télévision ozomona donc eloko wana déjà ekota déjà fali donc bana wana balogu na bango akata fali et rasouté po azo déjà Keina a remplacé de ana Malika Monikel tanengo fula Malika ye moko alobi na bana nini nyonso aboti ana bana nyonso 6 bana wana nyonso Fidi Jaden Keina Fanalia Marcosis ba 5 Vicenzo kasi te Vicenzo ba 5 na 5 wana azo de Keina tanga longoli da kombo Keina c'est ko remplacer pe Monikel po bon mbale bara bando ya mama bango kuma bon na te kay bon ni ba bando ya mama ti donc tozi Monikel aza Monique donc tozi Keina aza Monique donc babaloli ka boy akolongola kombo Keina atine pe kombo Monikel parce que bano yo bazo respecter ye bano bosa la fierté na ye to monaki na concert moneno etikali historique na mboka na biso abimiseli biso Malika Monikel pour la biso ka salut bonsoir est-ce que nous au monde la fali tala no niveau tala tata niveau komisi mwana wana star mais place wana ezaki nde Keina fois zala po yende mwana ba talanga mutalela nazanga papa nazanga mama moni na Keina nanga bana pe wale bazanga papa kasi te bana so bazangi popo balandaki mama la bango mama bonga linga mobali ndeti mutu lokwa nga soki nazalaki na mobali lokwa afali pupe simbi te na kovanda natika ata shida menali ara na sima bana ya miye luka kisimbi te po akende ngo mabe comment yoko kosela mutu ana zeme po zoasi na famille na bino bosali complot bozo benga na ba live bato baselaka team Niki lo baza bazongeli mikro bazongeli pa lelo baza wapi bato baselaka team Niki lelo hero baza bakasute te mikro bazongeli bazala kasusu te batika ye moko pona Keina bazunga chiki soki ndenge nini na mona mère mo baza mais Keina lobi asala rat asombaka mutuka asala futa asombaka mutuka asombaka assurance eza pesa lengi te wana siko so ipesa lengi yene muto mi pesa pasi hero amipesi pasi makasi amipesi yango pena parce que soka daki mwana oya botosi avandi na makolo bomengo wana lelo oti batombola makosi bapesi ye komba le boss basombele mituka cher basombele bandako cher toyebi te biloko wana peut-être koza ya Keina parce que Keina abanda ko vendre pa nana kecho biso nyonso bato tout bayeba yeke mwana ya fali ya liboso na nana c'est Keina elelo odiku pou Niki robima mbala moge biso tout comprendre que la faute à qui mais faute ya Niki parce que Keina tangazaki pas nana biso tout oyeba yeke mwana fali ya liboso na nana kecho c'est Keina parce que Keina nana abanda kokabola bango te abanda osangisa bana nana abanda osangisa bana mais ye ekobima momo pou Niki menga mama Barcelone na ngai wana tanga azalaki na yo lelo akoma ya nana ketchup talaka afali alega po aloba biloko nyonso ya ye eza ya mwasi na ye ya nana donc ayebisa da famille na ye wana eza testament akoma te so olika nzembo wana ayebisa bango biloko na nga eza ya nana donc ntango tobenga toloba biloko afali eza ya nana eza mbala moko ya bana fali bana oyo atangi bakombo wana Keina toyoka biso mo toyoka bino moko na bino na biso toyebi makambo toyoka mpona Keina et mpona Keina mpona Keina bayako ndime so na age ya 16 ans yebisanga biso tout toyebi dossier pour koyeba kibisango na internet bolingai toyeba pourquoi parce que toyeba deya nyonso et alors donc voilà assez parlé de Fally Ipupa toyebi ke topesi ba bonne chance mpona ba concert na ye à l'avenir ouais masamba débat y a pas à dire toyebi ke malamu kosala ma Fally Ipupa
Fouli au Sarana, voilà, au Sarana, on a Kinshasa. Double concert na Brazzaville. Mboka Kinshasa Brazzaville. Voilà, bah voyons à Brazzaville. Et va sentir pena, ça songe soit sentir déco tout va dire la bonne musique avec Fally Poupa pour se retrouver. Voilà, bonne chance à Fally Poupa. Concert VIP You Arena. Parlons maintenant de l'artiste Ferrego là. Ferrego là, le 24 juin, concert Mogoboué avec beaucoup d'incertitudes et de complications. Pour éviter, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le pour Fadam Azo maintenir début à la cérémonie le 17 et clôture le 24. Ferrego l'orbite le 24. Tu dis que non, avant qu'on ait un concert et à envergure, voilà, il faut réserver stade, je crois, une semaine ou minimum 6 jours avant. Mais Ferrego là, à cause ça, la ndengeni ni pour un concert naïe, na Fadam en même temps, na même lieu. Et aussi parce que le 24, na Fachi Béton, Moukouan Tombolo, notre président de la République actuelle, a dit que le 24 juin, c'est ça qu'on a fait Ferrego là. Donc, on a tout qui t'a tout matate, que le 24 juin, c'est pour faire Ferrego là, parce que là, on fait Ferrego là. Alors, c'est pour le 24. Pour bon, ça va pas mboka, Fally Poupa mon mboka de père et de mère, y compris Ferrego là. Donc Ferrego là a olongo la biso le 24 a même biso ti le 25 parce que bato ba bimate. Tellement musique banzembo ezaki toko makasi to mona ba mbala. Moteki mbala belaka mbala. A ozoluka makambo. Donc belela pe likambo. Donc bato ba olinga ba savourer yango, ba yoka Bizorbi na minute Bizorbi pe ko beta ba yoka pe nzembo na biso ya o ba yembelaki mwana ndeko na biso na bosani mwana Fachi Béton. Donc banzembo kitoko eza tellement dans le 24 juin mututu batutu eza bakonda mboka na biso, c'est déjà confirmé. Ba dit que le 24 juin c'est pour faire Ferrego là. Donc le 24 juin vraiment aux amis marokita bana Kinshasa bana ngiringiri bosangana boya ko soutenir muta do la fierté à ngiringiri parce que babimage belé lelo bakoti mai ba oyokana te parce que Ferrego là nda bimisi mutu lo wa Ferrego la bimisi mutu bana ngiringiri bana bandal bana kasavu bana matonge bosangana bana changu bana bosangana bino tout donc ça pena la kelele ndenge we ensemble lobara boya bo soutenir Ferrego là. Mais permettez-moi parce que le 24 juin, donc avant la surprise est belée, bombeli biso, vraiment tous à dessus parce que tu yo ka surprise, banzembo kitoko e bimé belé, non nous toyo ki ango te toyo kango le 24. Tout le monde qui Fally Poupa betaki stade des martyrs, tout le monde qui va délégation de partout et yaki. Tout le monde qui hérité Watanabe ezaki de même. Batu ba se déplacer qui na Congo Brazzaville, Bangola, ba Côte d'Ivoire tout ça. Fait rigoler zo beta. Mais le même jour, il faut faire la délégation pays à Brazzaville et tout mon niveau Garogapé a été stade Massamba Débat sous pression. Il y a des Congolais à Brazzaville comme quoi banda stade pour la bonne bien Fally Poupa artiste il y a Kinshasa ayi abeti kuna Garoga star légende ya Congo Brazzaville nanu acha date na stade Douana. Le même jour, il y a concert et Ferrego. Est-ce que ça va combattre? Ferrego là au bangaté parce que concert na ils a combattu depuis. Et puis que ce qui totalement bien, Ferrego là a zongi si makolosima 3 fois. O alingara mekazongi, cette fois-ci abi a tie mutu egoya eya. Donc Ferrego là a tie pena mutu egoya eya. Pour Roga beta, roga na Brazzaville. Acha date te pona nini, abeta concert na mamboka na ye, babele na ye te pona nini. Lelo nda yako sutuka. Le roi fallait akati si alongwe ngambo ya Congo, akene ngambo ya Brazzaville, ndi angona ye pala muki abeta concert, abeta na ye to banga ngote. Imika nani oyo c'est qui encore le nom? Didier Lacoste sans album, sans générique. Ça ce qui sanini na webte so na obenga so sani so de sanini bona ye ana tana nzembo morote oyo bato ba wana Ferrego la concert na eza combattu depuis mambo télé tellement concert à Martyr na moni za na combattu zaka ya wenge il fallait kutana ba combat et même combat fallait les qui va faire
pour faire rigoler déjà a de amutu donc abotama na ba combat famille na ye moko ba combattre ye bandeko na ye moko de père et de mère ya na ye o ya bimi faire alandi aleki na TV pona koloba mamba lokuta pona ndeko na ye frère na ye makila na ye a combien plus forte raison batalibanda. Donc concert à faire ezaki déjà combattu depuis et lelo oyo le 24 jours c'est déjà confirmé bandeko bo beta na de gauche à droite parce que tout le monde a qui déjà aboyaki faire rigola aboyi basale des aro basalaki héritier Watanabe aye robeta jour J ya robeta concert ba roboto la tapis au monde peut ba démoraliser qui déjà Wata malgré Wata a osaki quand même 2 ans des albums mais a osé kobeta martyr bandeko bayaki wana baza ba spiritas voilà bandeko bayaki wana baza ba spiritas donc Wata ti lelo Wata lobate parce que ayebi ke a kolisa nanu ba fan ne ba kola susu parce que ba o bayaki wana Wata peut-être parce que motema ba wenge wera otinda batnaye baroya JB batnaye baroya batutu bazuyoka batutu wana basubaya basoutenir ye mais to moni na suka makambu bango nyonso babendi maboko bango tu babendi koni olie batia koni pela bango tu babendi ekoni nde tomonaki batutu bayaki wana batutu bomoni na stade de martyr bazalaki baspiritas et komona malgré roga robeta kuna na ngamba braza pas ala kuna banda kala tia concert il fallait tia concert ya ozela falinda beta concert après ya rolobage ye pa beta concert atene le 24 koto pe dire la costa beta na imika mais faire na martyr et ils a prompté ipika batie na nini municipal ya changu ya tina municipal ya changu donc problème ta changu pe moi musika po yo yebika po imika déjà na martyr dans son ozana martyr musique ebeta ekemba mo tina imika donc bino bo se na musique ebeta na martyr donc busele loti donc attaque kuna to ndimi na biso te ke ye akabola comment je peux dire akabola ba fan katikati ye pas wa katikati nani faire rigoler za katikati et ça maté parce que faire rigoler et bela bato baroyana bazaka ba goloate bazaka ba goloate bakozala ba fan ya batu nyonso bakofifi bazala ba warrior bazala bakoya ngana kota stade bazala na ba goloa kwa nini ba ye po ba vivre po bazwa nguya osala analyse bien bo babetela bango te otande bino sololi bazana ati tout baroya ba fififi baroya ba golo baroya ba spiritas baroya ba villageois baroya ba wengemen baroya donc bango tout bazala au moins ba fona bato na tout bazala po bango moko ba ya ba vivre po ba courage a kobeta donc na masamba de ba kasi ba golo akati te ebele tomoni ba video masamba de babosani ka golwa abosani mais siko tozela bango na retour baolela biso matière eza pe na bato ebele baza kuna déjà so bamoni kaka deya bakoti na terrain bamoni deyake ngambo bato batondi ngambo bato baza te akofilmele biso kaka place bato baza te abwaki matière biso mpe bato tokendaki te ntango totali bongo biso mpe tozwi matière totie mpe bacaméra batelefone tolobeli ti masamba debe tondaki te mais or que bato bassiste tina suka bamoni ke a retourner on va dasala comme d'habitude des concerts sport ya fait rigoler to bima mais lobby simo muki sport en moi Jean azola mukana Benoît net tout monde na cercle tout ça ba image ba gigo la ibimi na bakati wana na kati yo mbala moko terrasse est-ce que yo moko fait rigoler rolala kolamukana yo mo monte wana ya Benoît est-ce que ngafuna yebiso na bato bolanda biso bato bosa ba commentaire bongo bo pesa akanda bosa ba commentaire ya bato yo bolimbisanga ya bato yo boko tete na suka ona na ngena baksani mo baksani ya bato mitu esa te po muto pena mutu ezo sala ti faire alaya la mutu bino momoni te na ba savon fulu savon ezo la kisa mais bino ko lo balali na kata siake est-ce que te la mukeli wana problème te biso to na problème te
Undertaker. Toza na problème parce que elle a déjà que fulu eza wana faire regola la kata baignoire. Bato yo na mona ki ndeko na biso bo Margot j'étais sali. Margot lo bakabi bato nyonso ba kanisa ke faire regola aza souté, faire regola kufi, ba moni ke faire regola sa nini appareil ezanga pazuria setoma koka mwate yebisa ba donc eza ye. Donc terrasse koka mwate eza faire regola ndala na baignoire la muki. Changer na ngolo teza ye eza fait regola tango alali ala muki bizorbi ye eza ba bilo ba seconde mais yango ekangiti yango ebinza biso na martyr malgré ba bakisa ba bilo mususu parce que na ba répétition mambo eza ebele kala mingi te orchestre mobimba ezobima pe libanda pona kokosa mwa maki ba benda mwa ben par rapport à mambo ngoningi ozala tango ba kozonga to ebike mambo malamu ozala na betaki di solo mo a faire regola aboyi ba sala eloko ba sala ki nani wata po ba déstabiliser jour à concert ko beta te po ba longolela ki tapi mais faire regola abi alingi na ko beta na tapi wana te pelouse wana alinyango te pelouse ne moko ewuti ye to monaki pelouse ya faire regola ya ye moko oyo ezaki ozana stress te akobeta nango ntina suka eloko bayebisi bango kaka babatela kaka pelouse parce que sécurité ekozala baambulance ekozala nyonso ekozala sécurité mpenza ya malongo ekozala oyo ekozala te ke moto akwei bakomofine na libumu baréanime na libumu te bato oyo bakosala mambo wana bakozala parce que vraiment nyonso eza organisé toza sûr ke bapapa bamama botinda bana baya basepela bamona fe regola nde totindaki bango bakende komona Fally Ipupa nde totindaki bango bakende komona wenge 4x4 oyo basepelisaki biso botinda bana sécurité vraiment ekozala eza nango teke moto akoyeba komofine ya libumu baoréanime na libumu te nalobi teke tenga akomi wana te eza teke bafina bato na mabumu baréanime te bato bakosala basa kosala mambo wana bazali puis sécurité vraiment ekozala donc sécurité penza ekozala je vous jure sécurité ya malongo ekozala bana ndenge bakoya ndenge bakobima okotina tshombo na yo okobima nango so telefone ebungi oyebi déjà ke nani faire regola avandaka na GB na nsima wana bovan oyebi deya so telefone ebungi oyebi ke faire regola avandaka na bovan okei oyebisi eke jésus telefone nanga ebungaki combien telefone nanga $320 no yango tosuma telefone faire osala bongo faire regola jésus osala bongo mais bashiki depuis baozala bashiki tosite sali déjà parce que donc tela kosola nde ya lelo donc je crois lundi peut-être pour mardi tozala na ye pe tokoneka te kosolola yango eozala vraiment bien j'espère que bandeko baolanda biso bainvité surprise baza tellement ebele bandeko sécurité kozala mpenza ya bien toza sûr que bandeko bakokota na batiombo na bango okobima nango okoti na sac na yo okobima nango ezala eloko moko te gilette kitalatala tout ça parce que wana eza baarme baboyaka yango mais à part ça nyonso okoya nango na stade de martyr okota nango parce que sécurité pene kozala totale donc voilà bonne chance na faire regola pour na concert wana bagulwa pena bulu acception discipline na concert wana donc voilà ba gladiator tozela bino wana tokuta na wana le 24 ba villageois ba kofifi ba wengemen bino tuboya bosuti na biso déjà mais na tino question moko boye na pesi Christian Liake c'est playboy le golo na pesi mbote Yves Matuila Eric Matuila tour du monde Christian Kimbota garçon je na pesi mbote makambo ya Inosbi ba propos na ye esali rage internet le bisi batebele mais tous on peut battre est-ce que tous en démocratie t'as liberté ya kuluba ninga lobaki wana te innocent akenda no mabe innocent ye bana banda ko tchae banda ba kokanisera na Fally neti innocent banda neti banda ba kokanisera na Fally ya momona neti ya ma Fally po baloba so babi batanga 2 ou 3 personnes bato ba défendre biso libanda ba wela mingo tanga innocent nde batindika ka pembe na Fally te innocent comme Fally donc ye ala tanga koma bon nga azaka na conférence de presse moko na Chetemba o signé que azaki pena face à la presse tozaki wana biso tout nga na lobaka mambo na yebi o na yebi te na lobaka te et puis tango na otuno likambo ata so tuni die merci mayemba oyebisa o nga so na otuno likambo omoni nazo insister sur yango c'est que na preuve
ata bandeko na nga na ndako bayebi so omoni na oloba likama nazo insister na tingami wana seke na preuve baloba etika seke boya enregistre biso etika seke aza nango pena Innocent asala émission moko na ndeko na biso awa tokosala émission na Gigola na bosani kombo na ye notre confrère Noli Tambu les sages je te salue aussi asala émission na Noli Tambu aloba bazoba bambwa internet o bavandaka bazangi makambo osala soki Innocent abimisi nzembo baye bazwi bakiti bavandi bazoba bambwa internet bato tovandaka tolobelaka bango o biso bango bafuta biso te tolobelaka bango volontairement la promotion tosalaka promotion na bango volontairement totindaka bato bake kotélécharge batala banzembo na bango volontairement gratuitement bafutaka biso te bafuta biso te mais Innocent se permettre de vendre na plateau pour na koloba bazoba bambwa wana ba internet ngana kataka parti wana na téléphone question na telemi na poser question Barbine Mongondi la capucheuse de la presse madame Aboupi la fille qui dérange à la presse telemi question na ju pena micro na nango na poser Innocent question na poser na suka na lali wana biso to bato yo TV kutu te parce que TV na bino bata TV belé bakimi TV baye na YouTube ka place mo benga ba koni fuati tozo fuati sebeka na bango tozo fuati sana bango na bato bentelo makasi wana tozo fuati sana bango na YouTube balongo na télévision locale pour ba na télévision bato ba bango sukate internet nde na oloba boza monde mobimba ba otalanga na place na ba chinois na ba coréen na ba nani mutu tu aninga na oloba na lingala me ba traduire yango na munoko eza facile muta yoka coréen ba ko traduire yango na munoko na ye langue wa kozala l'aise chinois ba ko traduire yango langue a se sentir à l'aise oyoka ozomona ngana oloba na lingala me bazo traduire yango mutu na mutu ozwa part na ye ozomona terrasse donc na ebisa ye na tuni na bi Innocent comment okoki koleka na télévision mpona kofinga bato balobelaka bino bato basalaka fierté na bino sans bopesa bango un franc mutaye asali marketing na yo volontairement ose permettre bavanda na plateau mpona koloba bazoba bambwa bazoba bambesi ya bajournaliste wana bayaka na télévision moto osali nzembo nao bayeba bandi koloba bilobaloba makambo eza donc aloba babuzoba ebele Innocent alingi tia nanga tembe na insiste alingi tia nanga tembe na bina aza nanga soko permettre nga na tiela aussi sa question na bité so moi Meléa Mazuika je te salue mère double Meléa Mazuika Mutombo mère double je te salue Meléa lobi babi sozo kanga abe kuna na foule abi babi sozo abelela boese ka na preuve na kata foule na suka nango ne kwa Innocent benginga Christian Balume abenginga makambo ginde oloba est-ce que ça en preuve na nazang na tiele pena apesanga numéro nemba moko abe intéressante voilà ngana lobaka makambo la yebi ngana yebi te na koloba te sko makambo Innocent zoloba aoyeba te ke ye moko azomi bebisela nzela na ye ba DJ nde bafula bango ba DJ nde basalaka bango siko bapesi mot d'ordre ba DJ moko te abeta nzemba Innocent na boîte abeta nzemba Innocent na bar yebisanga siko te bokoka bokoka ka Innocent tobinsa wa sûr telo ba DJ mususu ba DJ mususu basana ba kombo te ba robeta na ba c'est normal mais DJ ala DJ ndeti ba DJ Abdul ba DJ Amarula ba DJ Frank ba DJ ba likolo ba DJ Pablo mun ba DJ na otanga oza niveau ba DJ baza pena ba DJ baza donc bango ba pesi mot d'ordre DJ morota ko beta nzemba Innocent jusqu'à nouvel ordre donc faut y aller ko s'excuser Innocent lo te na mboko anani afisa mnene te ade lo te na mboko yo so yiba DJ minene bongo ba pesi mot d'ordre dit nani Innocent na biloba loba na mamuneza bilobele zanga ni aussi c'est là Aboupi est-ce que Innocent azaki na droit yo lo mambo aloba na télévision Azan droit tu as payé démocratie. Le quoi la démocratie, mot d'ordre de Pesamaki, mutabeta sous nzemba Innocent jusqu'à nouveau l'ordre Innocent foya ko s'excuser di bosoa ba DJ. Donc le quoi cela y émission au ba di n'importe quoi donc ye foya avant ni a expliquer bango que non ezalaki pona boy bino peut-être vous comprenez que on ba c'était pour ça c'est tout.
Et bandeko ba kolimbisa ye ozala vraiment bien pour retenir kaka le 24 juin lobby déjà Fally Ipupa obetela biso na Masamba Débat na ngamba Brazzaville nde toyebisaki bino ne bandeli ako retourner yango ndenge ayebisaki bino eza teke atindika te otindika te po ya kotindika tomona ele esimbaki te ya koretourner yango ndenge ayebisaki biso koretourner yango na Kinshasa ndenge aretournaki yango ndenge akosala na ngamba Brazzaville déjà lobi na Masamba Débat ekozala somo parce que Fally Ipupa déjà na mabele lobi deya makambo eza. Donc, bana Brazzaville, bo se mobiliser et bo se mobiliser pe le 24 juin bo katisa. Bo landa roga ta aventurier. Ko roga za ina Brazzaville, akokata obeta ko tsa jour date te. Roga akokata ko tsa date ya obeta na Masamba Débat. Fally Ipupa lokola oser aye pas lobby le 24 ya tia beta na aventurier bo landa été. Donc le 24 juin bo se mobiliser, ndenge Fally Ipupa ko katisa pona ko obeta so New Arena, ndenge bino pe bo se mobiliser ko katisa awa le 23 déjà biso tout rola na stade de Martyr pona Ferregola papa Ferregola le roi de la rumba oya ko sepelisa biso to robina bizorbi to robina mbala to robelela likambo oya zo luka likambo to robelela pe ngonga yango do likambo le 24 juin makambo eza ba surprise là tellement ebele to monaki déjà Ferregola yelaki biso déjà ndeko na biso muso abande ko sa spectacle la kitoko donc ako bakisa susu mayela spectacle wana ekozala vraiment somo le 24 juin et kolongwa wana Fally Ipupa za biso na New Arena Koffi Olomide za biso na New Arena malgré ba osala ngoneti nete sa moi polémique yende papa fo beta liboso tout ça là mais siko yende papa fo beta liboso siko Fally Ipupa camarade à Macron yeb sa to sende. Merci beaucoup à toi, merci à Babonné sur Bolanda Gibiso, merci à Babonné à Biso Ngarabino, merci beaucoup à maman Olga Moboko, merci beaucoup à Dieu, merci Maemba, merci beaucoup à toi Platini derrière la point, merci beaucoup à maman Jackie Manyungu, ma grande sœur chérie, je t'aime beaucoup, so bon moninga la suite à Kitoko Boye, et ça grâce il y a Dorcas Chumbu mutasalinga bomona nga kitoko boye mutasalinga suki ya bien boye Dorcas Chumbu asala ramide nyonso na kwa ya bambili wana na kwa ya bambili so oye on okuta salon de coiffure mix au mona DN salon de coiffure mix okoti na kati okuta Dorcas Chumbu mutasala nga basuki ya kitoko vraiment bo s'abonner massivement na Chérie O News parce que chaîne na biso oyo tolobela nyonso awa pour se retrouver, au s'abonner, ou appuyer la cloche de notification, au Tindelipe Mouninga. Merci à toi aussi, Terrasse. Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Avant de clôturer, je m'en vais saluer nos très aimables abonnés. Napesi Mbote Nabo Balingarabiso, Basouti Narabiso, Napesi Mbote na Richard Lofombo, les Terminators, moi na poto ya Soul, Napesi Mbote, Napesi Mbote na Massa Nangai, tout ya base, donc abonnez tout ya Chérie News Télévision. Vous aussi qui tombez pour la première fois dans la vidéo Nabiso. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé l'émission. Et nous sommes toujours là, nous serons toujours là pour vous amener auprès de l'actualité. Donc, c'est moi, les vôtres, Terence Maswikama. J'ai été ravi de vous présenter cette émission. On se retrouve très prochainement. À bientôt. Bye bye.